mingi tolobaka bachinois baza beton. Mama Narieta kikangi ube beton. Mutabota mwana kitoko après avoir kofinga bimisi eloko makasi Karine mokonzi. Biso nyonso toza bachinois. O TikTok eza yanga nazongisi nasali ti me biso toponika Karine. Moto aza na taille naturelle, sans chirurgie, sans BBL, asala tani numéro te mais asala makambo kitoko aza na pasa bien ka. En tout cas, baputiniste Batamari Yatumba. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Oh, moi ça moyibi, moi ça moyibi, couple à yibicien. Jeune fille, oh. Eh, yo bongo na mam de la Chine. Yo bongo na muto alarsio maloba. Yo bongo na muto alarsio ki nandi muto, aloba kaliboso abatu. Oh, est-ce que vous avez loko? Oh, fia tomboka. Fia tomboka. Liko nango, omoni mupanzana kuna et comme ko sopana ezozonga mai, c'est comme si au fond de singa mali les ate omoni loko basala ki wana via mbeli esenga ki il faut esika mali les parce que ça glacé kaka sikoya yo au fond de sika mulungi ko tambola pe trop elobi awa thank you kuna. En tout cas, baputiniste Batamari Yatumba. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, baputiniste likamuni bolingi kobana na Maria Tumba iye moko. Bandeko bo stoppe. Maria Tumba ozomitia danger. Karine Mokonzi atiki yo. Alobaki soko olingi ko affronter ye tika ba jeton yaka. Aokipe ba jeton te. Ozwi mutu makasi. Ozo continue ba jeton. Mais Maria Tumba. Pourquoi komitia danger boy? Sikoyo ba demi putiniste do ba chinois kaka oya ba misusu wana bazali ba demi putiniste babaluki na bao Karine bakomo kotere bakomo loba. Mais Maria Tumba oze bate koza danger. Karine Mokonzi aye déjà na TikTok azomene. Sikoyo za danger ni na leadership na yo. Tika ndengwana kobunda te. On va continuer rando
soki la baronne asiniaki asala orando. Mais la baronne te moto abandaki yo. Nalandi bien na YouTube et na TikTok la baronne te moto abandaki yo. Tout d'abord abandaka ni bato te. Yo moto bandaki. La baronne a corrigé. Alobi no kaka oyo salaki. Rendre Maria Tumba seki ya Maria Tumba. Enchaîné. Mais comme Karine Mokonza lingaka yo, ayebisi yo bien. Ba jeton a Rolanda ote. Soko tangi kombo na endozui. Mais bon, orio comprendre que tango alobi ba jeton Rolanda ote, donc alobi na yo nde keba. Eza bongo vomie tika. Mais obakisi so jeton. Pe bato no bakoma loba. Hein? Maria Tumba. Ah. Poni osala boye ko? Webiko. Yo loba version na yo. Oyo yo. Olambaki ba kinaper, olingo komano pe kinaper. Mais ba kinaper, ba loba version na bango te. Après tango ba libera yo. Pe Naomi aza di banda. Naomi akoma na ba relation. Ya osakana te. Ya au niveau. Omona nzoto Naomi ne? Donc, akoko ya père, aza pe na TikTok. Mais wana ya problème te. Problème nde ezali Maria Tumba calme. Calme kote me tika. Karine Mokonza tiki. Atiki yo. Azo mene kaka TikTok. Yoza leader. Siko na leader chango pe. Kotala kano Karine te po Karine ali mama réseaux sociaux. Karine Mokonzi. Soko lingo tala Karine. Talande Karine Pandora. Karine Pandora na TikTok amataka kaka. Ore marka ango te. A força ge logo te. Asala ge logo te. Oyoyo. Pa forcer na makasi te. Azalaka original. Tala ninga machi. Yabe na Karine Pandora. Nana lekai. Yabe. Sima bakokani. Melelo o Karine Pandora. Atika yabe. Distance neti. Yabe na Cape Town. Karine Pandora na Alaska. États-Unis. Mutokoro banga ye. Kokipe toza na 1,500,000 abonnés. Jenima Kokonzo na 2,100,000. Mais yo mutu ali leader. Siko Karine Pandora ana 300,000 abonnés. Mais na minute na 2023 aza na succès likolo ya makasi. Na 2023 oyo aleki Jenima Kokonzoni na succès. Karine Pandora. Na kanto chake ka obanga gepe. Mais
tya ye nde ka makasi mpo Karine Mokonzi okoka na ye te aza mama réseaux sociaux akodomine bisika alingi azodomine TikTok na pete soko ozali na posa tozolota na ndoto Karine moko aza menace mpo na yo eza Karine Pandora mpo yo na ye botikali kaka na bekara moke tala bien Karine Pandora tala bien na yo yo oza na succès me tala makambo ebele osali mpo ozala na succès wana tala siko Karine Pandora asalaka makambo ebele te asalaka kaka oyoyo eza vie na ye normal mpo Karine Pandora avazala na TikTok akendeke deja na océan akesukana na bana na maillot de bain atambolaka deja na festival de Cannes avant TikTok azala madame na Kinshasa avant TikTok donc ba image tu oyo asalaka yango moko ezomatisa ye tala kaka ntango akotosomba Givenchy wana ya bot bomo te nde bino nyonso bolandi yo te yo kutosombi yango te na poto donc moto akotya kande ye wana nalobi tosala na erando nalobi nde tya ye ka ndenge ozalaki na kine ozala kotya jeni makoko nzoni ka kokipe te oloba teke toza age moko te na Karine Pandora te na TikTok boza age moko TikTok ya bongo kokipe nde Karine Mokonzi na baronne te aza mama réseaux sociaux akontolaka tout mpo Karine Mokonzi aza interese na makambo ya garde midi Henrietta omoni ete abimi mwana avec beauté akangi TikTok Henrietta deja akangi TikTok olandi te Maria Tumba tala bisida protéger business na yo business no égale Maria Tumba kombo ni Maria Tumba do bakokotumba ye na la baronne na ndenge akosakana te bisida oza na vie privé moko ebombama kitoko yango wana pekisa Maria Tumba bogarde business na bino Karine Mokonzi amonaka nyonso eza nsima ya bino tu oyo to eza nsima ya Maria Karine Mokonzi ayebi yango na oyo Maria alingaka bato bayeba te Karine Mokonzi ayebi oyo eza na nsima ya mama sociale Karine Mokonzi ayebi oyo mama sociale alingaka te bayeba Karine Mokonzi ayebi ebongo bisida nazoloba bongo mpo Maria Tumba bajeton to abwaki na premier étage pa na yo bisida surtout azobandela oya ya mon ex soki ya Fredrik soki ya koko yaya soki koko yaya soki nani
nsima nga tie so jeton mosusu tala aprofite te mpo la baronne so alobaki oyo azala ata alobi bajeton okipe te me ntango baputiniste bazotya komba Karine bazolobaki Maria Tumba moto alobi boye ozogravite makambo malembe Karine atiki yo mpo alingaka yo alingi mpe te okóma na difficulté yango wana zala calme continue vie na yo si nalobi no Karine Pandora awe obotolo leadership wana na 1,500,000 abonné na yo wana ye na 300 awe koleko na succès poso Karine Pandora leki yo na succès olongwe leader ya TikTok etikali so na leader te et puis Karine Pandora modèle matala yo moko zomonake no pozo bangai kaka na début 2023 oyo Jenny Makoronzo nazalaki na nsima na yo mais siko Karine Pandora na succès ye moto akomi nsima na yo me ne kara moke yo sava yo ozolata babiloko ebele mpo ozolakisa te oza mannequin ya babubu na yo ya suki ya bisida makambo ebele me siko Karine Pandora aza nano mannequin ya motu te me oyo alataka ye moko bozokende somba deja na poto ya basombi bota Givenchy baclient bakoti kuna na ndenge osakana te mpo Karine Pandora alakisaki dobanga nde ye ya babangaki ye te ta yabe lelo bisika tikali yabe akanisaki mokolo Karine Pandora ayambaki ye mpo bakabola succès te Karine Pandora succès mataka automatique modèle ye alika original ye nde banga Karine Mokonzi ye kokipe ete po ali mama réseaux sociaux akodomine TikTok donc ndeka bozolobake aza na mulongo na bino te aza te po aza mama réseaux sociaux akodomine partout Instagram Telegram Tweet X biloko tout yango wana Maria Tumba vraiment bosala na yo sala makambo nazosala epui bwakaka miso na Karine Pandora nalobi no réalité yo yebaki yabe awa na TikTok aza ti lelo bisika oza kanisa yo moko yabe na Karine Pandora bakokani te nani aleki Karine Pandora aleki na distance awapi Cape Town ti Alaska or ke yabe moto alekaki Karine Pandora siko Karine Pandora asali nini abali na Grèce te aza kaka ndenge azalaka azovivre kaka vie oyo avivraka na bana ne bamétis boucle na tai ne kaka nde azali na soki alingi alela leli soki alingi aseka seki soki alingi aswana swani soki alingi donc aza kaka ndenge azali so mpe alingi alobela love ne alobi so mpe aboyi babenge rwandaise aleli so mpe asepeli babenge tanzanien abini
yende mudlanda ye. Nazokota mingi te pona bebisolo makambo te. Me fungola miso bule yo moko tina na lobi bongo. Talaka ye mingi malamu. Koluka no to yibe makolo. Wano kokate. Aza kumu. Na bandundu babenga kien kumu. Kumu manda chante, kumu Karine Pandora. Yende kipe. Mais maman YouTube, komekate. Komekate. Bisida na posa kwa ya te. Maman sociale na posa kwa ya te. Koko na bina zana posa tazonga na kasa ya suka. Na kasa ya suka baliaka bakwanze. Awa so bimise na kina mesa na bafran. Tamba opese kwanza kuna mbongo zoko gate. Oche na difficulté. Alors Maria Tumba. Bossa na konye magambo sala. Oye. Ah. Karina chiki. Na lobaki no continuer rando. Tango la barona continuer. Pour garder place na yo. Mais Karina chiki yo. Au contraire, ça la fête. Bina. Le ba wawa chikinga. Ba jeton aba. Biloko to bwaki. Ozongi nengo zalaki. Molingo tumbola. Ozo kansa penza ke osala peloko. Ah! Maria Tumba. Tala bisida, yokila ta bisida mawa. Bisida zo dondo na kata Congo mobimbana pourquoi? Po yozali no? Joli kabelo. Abunga. Hein? Kanisa malam. Siko yo lingani. Poso bisida kwei. Toi, j'ai problème. Elle a bien te pona yo. Yangwana chika. Oyogi. Chika. Banda otala de Karine Pandora. Karine Mokonzi te. D'accord? Ok. Ciao. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha avorobo. Menina Maria Tumba va desha avorobo. Va desha avorobo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba.
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Combat Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss, ya ni ama danger. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.